Voilà, et namoni awa mutu babwakeli Mbasu nde babwakeli ye yango aye awa na second souffle pour que Nzambe abikisa ye. Aha, namoni oui, kitisano likolo. Ah, sikoyo sere kombo nani ovandi wapi? Mama Tani ovandi na Kimanseki. OK. Yango babwakeli Mbasu. Nde oya Nzambe abikisa. O troisième fois babwakela. OK. Lilo ndenge to bondeli kendo sala okomona miracle ndenge osala. Oyoki. Yonde Mama Tania. OK, oyoti kamona na Nzambe pambola bino. Boko ya ko témoigner awa. Azo se pesa bana na ye, azo délivrer bana na ye. Voilà tozana ces jeunes sœurs à serre comme on a ovandi wapi? Kombo na master Tania na bana komina Kimanseki. Vaila Kimanseki. Est-ce que vous avez un témoigner Nzamba salimi pona yo certaine? Nzamba seli nga ebika mwa ndenge nazalaki na bokai kutu kotema te pe na zeba iteke na botika kozana ba mwa. Ah, sikoyo nini yelaki yo? Na belle malade Mbasu 3 fois. Donc troisième fois ezali ke pona kene na pona kene. Sikoyo yaki awa na Mbasu wapi likolango oyo yaki na Mbasu? Loko na nga yaki na ngo yango ezali kutu te. Ezalaki bote ezalaki ya kofimba. Kofimba. Tobondeli. Tobondeli azozwa asobe anasema mafuta ya huile d'olive abondeli atina mapakola pona 3 jours na kongo pe pona 3 jours na moni loko na ngape na komi kimia. Loko kimia onyati pe likolo. Yango pe na ozonya tape. Mais na wesa baoka balukaka Nzambe bacha kontima baoke Nzambe osaela ba. So barke bote musuka sibabiki te. Baya de se baye aba komwa lobiko. So baye aba komwa lobiko na Nzambe. Certainement ndenge au confesser. Nzambe na mvuya akelo pona libela. Retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Nzambe fongola bima yo au vivre la bonne chose na kombo na Yesu. Amen. Amen. Tombe telima. Faut le savoir.